Dossier ekoti makambo ekoti awa situation ekoti bandeko na ngai toye tolali tolamuki kaka boye babengi biso awa dossier ekoti. Voilà bandeko na ngai bato ebele bakomi se plaindre makasi concernant situation ya Koffi Olomide. Ebele ya bato bazo se plaindre na ndenge ya ningi bazo loba ke Koffi Olomide azalaka na ye makasi azalaka na ye agressive na ba journaliste. Koffi Olomide azalaka artiste moko boye aza lokola égoïste moko koki aza na interview bazo poser ba question na ndenge ya boye ye pe azo répondre yango na ndenge ya bongo. Donc bref, Koffi c'est un égoïste, Koffi aza mutu moko boye aza na ba question moko boye koki poser sur na ba média moko na ba micro baladère akoki répondre yango te et puis mingi azo sala yango kaka batu ya biso ya Congo bandeko na ngai parce que tolandi yango dernièrement awa bandeko na ngai Koffi azalaki na Côte d'Ivoire. Il y a de cela et totalisé déjà un mois. Koffi alekaki sur le média na plateau moko boya Côte d'Ivoire o ba posa qui est concernant Fally Ipupa na Fergola eza ba question mo boye Koffi Olomide a esquivaka mingi et pas il y a ba journaliste en mboka na biso quel que soit ba oba na poto bien ba oba na Congo na biso a esquivaka ba question na makuna na Côte d'Ivoire bando répondre à question sur question abope sa réponse correctement oyo et kokani na question. Voilà, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, cela ne dépendra à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue encore une fois Balandi na biso ya kala, bienvenue encore une fois Balandi na biso ya sika, ya chaîne na biso NSNM officiel. Tous souhaitez binoka bienvenue et surtout de partout où vous êtes en train de nous suivre. Voilà bandeko langa, si c'est toute ta première fois que la chaîne na biso, je vous prierai toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement et surtout bobo sanaka pete ko cliquer na ngonga notification comme je vous l'ai toujours dit. Malamu ya ngonga notification ezalaka chaque fois que NSNM officiel a bando publier ba vidéo ya sika bozala notifier na système ko ya propre. Alors abonnez-vous massivement, likez, commentez, partagez, cela nous fera énormément plaisir na système ko ya propre na système ko ya kitoko. Voilà bandeko na ngai tozo continuer na ngonga ya biso, tozo continuer penza na dossier na biso et memi encore biso lelo et pas inabino. Comme on est très en train de le dire, Koffi Olomide a zomi mona orgueillé. Quelqu'un vraiment oh mingi azo la kisazo sala orgueil wana kaka pona ba artiste na mboka na biso. Ba oyo ya bamboka mosusu azo répondre na bango correctement. Bandeko na ngai o eza avis ya public ngampe na ba 50% ya ngai ya pour 50% ya contre concernant situation oyo. Comme je vous ai toujours dit biso toyaka ko finga batute biso toyaka awa pour na kopesa ba analyse selon avis na biso surtout. Voilà bandeko na ngai Koffi Olomide je commence premièrement avec les négativités. Voilà. C'est vrai, Koffi Olomide, c'est un artiste pas comme les autres. Mini et surtout si ils ont salema na ba journaliste, ba micro baladeur, micro trottoir ya mboka na biso. Koffi Olomide a esquivaka ba question mususu. Koffi Olomide a répondra ka le contraire ya ba question mususu. Ce n'est pas bien concernant l'artiste Hermoko, il faut yes ozomi bomba mais zala moi cool na mingi ya mboka na biso parce que biloko wana tozomona ngo ba journaliste moko mosusu azo répondre bango correctement ndenge question et posami ba poser question c'est de la façon oyo azo répondre yango mais soki ça vient de notre pays azo répondre yango na ndenge ya bien te donc ezo sala pas bien, surtout ceux qui salemi na loko ya mboka na yo, ce n'est pas du tout bien. Voilà bandeko na ngai toko tasiko na ba positive, ce qui est positif. Voilà bandeko na ngai Koffi un artiste, Koffi Olomide c'est un artiste, pas seulement un artiste, un grand artiste. Voilà. Alors avec un artiste ça se passe comme ça se passe comment bandeko na ngai, ba artiste ba mi bombaka. Bomoni média oyo ezala compliqué. Média oyo en tant qu'intsar, en tant qu'artiste,
mingi mingi parce que moto simple boye akoki oloba na ye makambo mo boye bakolandela yango mais pas tellement. Mais ce concernant baartiste, ce qui concerne bastar balandelaka bango penza makasi. Makasi makasi penza ya makasi. Et c'est eloko wana eza ya bien te. Bandeko na nga raison pour laquelle baartiste ebele mingi mingi kofi aza na kati pe ami bombaka. Ce qui est comme na likambo ya boye. Ami bombaka ba réponse mosusu apesa ngo na contraire, apesa ka ba mosusu babula ki apesa ngo na kanda, apesa ngo na kanda te. Ami bombaka te pe pour que bino mo boye bi déjà. Parce que lelo internet a lelo koki olobaka eloko moko boye. Oui bato ba bosa na me ba vidéo ko bosa mate. 50% que tu supprimer, 50%, et 80, même 99 que tu supprimer, mais 1% bateau, bah, tu ko bomba quelque part, et puis lobby, voilà, au loba qui boye. Bomoni déjà, raison pour laquelle, Koffi Olomide, azalak artiste, moko boyami bombaka, parce qu'Ayebi, c'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui a étudié, il connaît c'est quoi les médias. Koffi Olomide, asa lokola ba artiste mususu ebele te oyo, ba yebisaka bango biloko akoloba soki okumi na média. Koffi Olomide, c'est quelqu'un qui a étudié et il connaît c'est quoi les médias. Donc, il n'est pas vraiment Yakoloba Biloko Nyoso. Parce que Kotiko se contredire Yemoko Lobi. Raison pour laquelle la question Moussousou a esquiva Kango. Moussoussou a beau à répondre. Lobi ka etalinga na masinanga. O etalinga imoko. Vous voyez un peu. Raison pour laquelle Koffi a mis bomba Kabiloko Moussoussou a beau à répondre. Mais atala kaka ke non ba question mususu eza ba question piège parce que mingi ba journaliste o ba présentaka ba émission bandeko na ngabino boye bakate bazalaka batu moko boye ba fandaka ba bulaka ba question donc ba pesa ka mususu ba question moko boye ba question piège soki yo ozawana soki yo ozolandela penza te biloko wana yo moko yebi kaka okoki kozimo na boye question piège moko boye côté lio. Alors, eza eloko ya bien te raison pour laquelle l'artiste balmilandela kamakasi surtout ceux qui a commis na ba place micro ezali donc ne pas dire du n'importe quoi. Ba mi garda kapenza makasi makasi et yango makasi encore une fois, je le répète. Voilà bandeko na ngai kaka ndenge na lobaka. Koffi Olomide azobeta concert na ye il y a 70 ans, c'est 70 ans. Il a préféré le fêter dans un système moko et à concert. Pas seulement concert, mais un grand concert qui va se faire dans le stade à Bruxelles. Stade il y a Bruxelles, Combo, il y a Roi Baudouin. Il y a date, il y a le 12 juin. C'est 12 juin, donc, juillet plutôt, je m'excuse, l'oubli est nécessaire, français. Le 12 juillet, donc, Koffi Olomide s'est performé dans le stade, il y a plus de 50 000 personnes. Donc, au lieu de juger, au lieu de loba ebele concernant baboud nae, au lieu de loba ebele concernant qui égoïsme nae, c'est mieux to ki pesa e force. Stade wana eza monene. Bino mo boye bi wi mindele bata baza batu balingaka vibe. Mais ceux qui biso ba congolais biso moko toza wana te, ba mususu ba kopesa force de nini. Il faut biso bana mai, biso bana mboka toza wana. Et puis, ba mususu ba koyape ba opesa force. Ceux qui biso ba congolais, ceux qui biso, toza wana te tozo pesa vraiment ye omoko quadra corps à man force te, ba to akopesa bazate. Alors, elande biso. Biso nde ba to akopesa force ya liboso pour que moto ya mboka mususu yepe aya ko supporter aya ko pesa a Koffi Olomide force. Bandeko na nga so na loba boye biso tout olanda ki double stade de France ya Fally Ipupa. Ya Fally Ipupa stade wana batu ebele ba pasa ki force. Pas seulement les Warriors, le Gaulois, bazala ki na stade wana. To monaki, ba oyo bakoniye oyo monaki Gaulois, to monaki après stade, to monaki ba interview. Bato balobaki nga moi je suis angolo mais je suis venu couper sa force ndeko na biso makila na nga congolais lokola ngai voilà tout monde qui ba spiritas ba griffe ba sonné ba village donc ba artiste nyonso et plutôt ba fan nyonso tout monde qui bango kuna ba pesa qui Fally pour pas force stade wana Gaillard ezaka ba français te c'est de la même façon aussi stade wana Gaillard ya Roi Baudouin ekozala kaka ba belge te donc
biso pe il faut tozala wana. Biso ba Congolais, il faut tozala wana to pe sa force. Hein? Na Belgique wana tozala ka penza ebele. Tota tozo eloko lokola simplicité te stade wana eza Gaillard toki opesa moyen ndeko na biso force bino mo boyebi ambiance Koffi Olomide azala nango hein na banzembo lokola héros national lever les mouchoirs bino mo boyeba na stade wana Gaillard biso nyonso to lever ba mouchoir bozoyeba nde oyinda ole toya to juger ki égoïsme na ça sera mieux kopesa e force parce qu'il faut boyeba ka ke ndenge tozalaka mutu na mutu azalaka na défaut na ye. Zambé a créé qui mutu selon son image, donc a créé mutu nyonso selon ndengeye moko. Alors toki côté le maate to bando jige Koffi Olomide ndenga zali alors que biso pe tozala ba défaut. Hein? Quand ba lobaka soki olinyolo oyebisa moninga mutu e moninga eloko eza na misu tala pe ya yo. Asi mi yo eza propre. Pour que oyebisa moninga biso tout tozana ba défaut parce que baza ba star baza reconnu nde tozwaka penza mabe na bango na maboko mibale to bosana ka ya biso mingi bindoki oto pesa bango OK to bosa ke tozala bandoki ya Gaillard na famille baliaka bango baliaka bato mais tozwaka ka ba artiste Koffi Olomide asali boy wana ezaka pa entre parenthèses mais le plus important tokyo pesa Koffi Olomide force na stade na ya kobeta le 12 juillet na stade ya Roi Baudouin Quadraco Raman les grands Mopao bon c'est douter je m'excuse na oh Koffi Olomide est-ce qu'il y a une énergie il y a repesa makambo bandeko nanga Koffi Olomide c'est un grand artiste je le répète encore il n'a pas commencé sa musique aujourd'hui il y a longtemps qu'il a commencé à koyemba musique hein Koffi Olomide a beti ba version anakala no gire ba version anakala donc stade wana ezaka stade ezaka bato l'âge ne compte pas l'âge ne fait pas l'homme énergie ezelo comme susu tozana ba jeune bazana ba 25 ans, 30 ans, mais à l'embi nae déjà. Pas mentalement, physiquement, kaka l'embi nae. Bamsou à l'embi na kuiti, bamsou à l'embi kaka na bilo wa sala sala. Mais au comment la papa moko à 50 ans, 70 ans, par exemple, le gola Koffi Olomide, azana énergie nae makasi. Parce que énergie kontakate kaka acheter énergie fa isa bilo kozo sala. Ba sport ezala ko sala kama ba sport. Au travail kama souffle, ndé énergie ezawa, no liaka bien. Oliaka ba free belende énergie donc eza bongo bandeko na ngai alors soki Koffi Olomide ye moko mi betaki na poitrine na lobi kenga na ko beta Roi Baudouin wana donc biso toza banani toza banzambe te baloba so mobali azui loboko beti na poitrine na lobi na osala eloko oyo batika kaye ya sala alors Koffi Olomide asa père mokolo ce qui a télémi les loki à Kosalango, il connaît ce qu'il va faire. Alors, Toya Awate, Kojijete, non, Koffi Olomide père wana lemba déjà, ce qu'il y a Kosala. Bandegonanga Kosala yango, alors, Totia Nase, Topesa et chance, Topesa et force physiquement, mentalement, spirituellement. Ba concert wana bino mo boyebi to bandina na spiritualité, ezana biloko ebele le kaka ba mususu ba kufaka, ba mususu ba émotion full wana kwe sali boye alors biloko wana esa biloko otia maboko nzambe ekomela ete parce que na ba star boye soki mutu akabebi ya moko azali kaka na esprit de mort na ezali ka geste mokia ko boya kufion Koffi a sacrifié alors soki tolingi toloba biloko wana te jour wana nde oyo ya kosenga nzambe la kisa biloko nyonso wana ileka tranquillement physiquement biso nyonso tozala wana financièrement tosomba ba billets c'est simple à expliquer c'est simple à comprendre c'est un peu ça alors Koffi Olomide ba fan na yo baleli makasi moko sepelisa bango baleli makasi balobi Koffi Olomide c'est un égoïste Koffi Olomide c'est quelqu'un qui se croit déjà arrivé et tout non sepelisa bango soki koki kokweya na vidéo yo sepelisa ba fan na yo pe moko leki sur les réseaux répondre moi ba question parce que ba question ebele utakaka na ba fan ba fan de batiaka ba pesaka ba journaliste on a aussi l'équipe boé poser moi boé mingi ezaka ba journaliste et alors pesa pe chance répondre ba fan na yo ba balingaka la bonne musique de Quadraco Raman ba yo kapé ba yo kabiloko balingaka ba comprendre yango alors toujours évoluer bongo je m'excuse na ndenge ya bien na ndenge ya kitoko
Voilà, bandeko na ngai kaka ndenge na lobaka na système moko ya bien. Bandeko na ngai, je sais pas ceux qui analysent les mabe, nga personnellement na lobi on nazala ki ya koloba. Alors, biso pe to linga boy to ça la analyse bino pe boza wana bo tia moi ba vie na bino na système moko ya propre. Avi na bino na ndenge ya commentaire, otie moi avi na yo oza prêt pour na stade à Koffi Olomide, hein, otie moi aske loko vraiment ça solo bato bazo se plaindre que Koffi azalaka égoïste à répondre na bien sur le play sur les médias na ba plateau et que série tia pe analyse na yo to yo kaso qui c'est vraiment ça à la réalité. Bandeko na ngai. J'aimerais aussi qu'on rappelle Balandi Nabiso Asika. Si c'est toute ta première fois que la chaîne Nabiso SLM officiel, je vous prierai toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez. Cela nous fera énormément plaisir. Bobo ça n'a qu'à péter, cliquer dans la notification. À chaque fois qu'il y a une SLM officielle à bandotia, bah vidéo Asika, boza la notifier na système moko et à propre. Voilà bande on a to komi na suka partage Nabiso quand ne to le barabilo kwa malamu ya sosa kitoko ome la kate. Merci encore une fois Balandi Nabiso fidèle ya chaîne Nabiso SLM officiel. To sepela makasi alors to pesa bino kaba merci boza tellement ebele pour que to bando tia ba comme na bino moko na moko to aussi la leloté alors boy bakake Inès NM officiel aleka alinga kabino makasi alors permettez-moi toujours de vous dire bye bye et surtout à la prochaine ciao.